De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe à moi. Azoba Telekimi Ezali, et vous, de votre côté, c'est comment? Ici, c'est maman Elia Nitou, la reine mère. Appelez-moi qui m'a un kakalkona Boubakiska, maman Nitou Béton. Ah, j'espère que vous allez bien. Wabino maman Elia tout savant. Nzamba ma Azoba Telekimi Ezali. Ndela le baratou que kola la kolamka eza habitude d'été. Tant mon zamba pesibino pema ya bon moi. Tant mon zamba pesibino pema ya bon moi. Te bana kokumi sanzambe, te bana kopé sanzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas. Kola la kolamuka eza habitude d'été. Kobima pe kozonga eza habitude d'été. Tant mon zamba za ko batela. Tant mon zamba za na biso. Aza kopesa biso bonne santé. Et la kisite ke biso toza malamu koleka ba obaza na ba hôpitaux. Et la kisite ke kwa toza na bon moi, toza batu malamu koleka oyo batiki biso. Sauf que na calendrier ya Nzambe, moto na moto aza na mukolo na ye. Merci mingi na biso ba oyo bolinga mama Elia Nitou. Merci mingi na biso oyo bo disposateur na bino pona ko tala maman Elia Nitou ton abake. Allô bonjour bana bobenga ba maman bobenga ba papa. Michel na bino yango bani papa nous pour le mariage. Ensemble suivons maman Elia Nitou. Bola na maté ya maman Elia Nitou. Et c'est mon mingi na ba yebangai. Et c'est mon mingi na ba obolinga kangai. Na za musika na kongo me téléphone na la tango nyonso ezaka katata gri na zo sepela makasi et surtout na bino ba obo sepe na musala onga na sali la providence alimentaire. La providence alimentaire na za koteka biloko nyonso ba bengi ya kolia. Biloko nyonso to vivre sec, vivre frais, nyonso eza na la providence alimentaire. Donc ko hésiter te. Soza posa ko laisser maman, oza posa ko laisser famille, oza posa ko laisser maman bokilo au passé commande pas maman Elia Nitou na chambre froide na nga nyonso ezali. Wana posa ya soso, oza na posa ya cuisse nyonso oza na ngo posa na chambre froide na nga ezali. Bilo mo boyebi la providence a longa nzala. Pour la servir traiter la providence pour na ba marié na nga ya année au 2024 calamité makole komo koma na nzela. Bilo mo boyebi ki nga na honora toujours ba engagement na nga makole komo koma na nzela pour na sala nini na ko sala misala obosi bo pesinga déjà pour na ba mariage na bino pe ba mariage ya bana na bino. Lelo to ko solo la likambo to ko solo très important. Na yebisa ba bino toujours que Michel nga za pona obebisa te za pona ko bongisa. Tango na ko vanda ko za pona obebisa te za ndé pona ko bongisa. Alors, ndela yebisa ki bino ki etato azali Jonathan pa azali. Soko moni ko na posa, olata mwa libaya kitoko, olata mwa robe na o kitoko, biso to ka bata simplicité. Ba extravagance on za makamu na biso te. Soto lo bibiso donc ngai moko mama Elia Nitou. Voilà. Ozana posa mwa boye tato azali Nathan zali. Batonga ka papa na mwana. Olingo pesi na Nathan, olingo pesi na tato ezaka ke loko beye moko. Opesi na tango ozi na pokwa. Opesi na pokwa ozi na tongo. Na la baraso koza mutakanda kotala ngai te po sepela no na ngai te. So poza fanatique reflecte kotala ngai te po sepela no na ngai te. Ngone ko siliki, osilika poza mutu ya kanda ya ngono sanyo. Et voilà. Lelo to ko solo lande to mesana ko so na bino. Ceux qui montazo semble la Bible lobby faut qu'il y ait la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Mutu o yebi nzambe aza mutu asa makambo malamu. Parce que mutu yebi nzambe il faut tambola ndenge nzamba lingi. Ndenge ko sala makambo malamu o eza ko refléter penza ke oyo aza mwana nzambe. Yango Bible lobby qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Et c'est très important. Ya solo toyemba ngwa ne biso mutoyemba te bana tonga balombo makiadi. Bandeko ya basi yo balinga kabasi ya bandeko mibali te pona nini yo bandeko ya basi balinga kabasi bandeko mibali te pona nini bandeko ya basi balinga kabasi bandeko mibali te. Na la baka toujours qui est mo sa kotaka na ndako libala mbandana ya liboso to pe ba mbandana ya liboso ezala ka baseme ki ne ya basi bangonde ba mbanda liboso avant que mobala bande ko déconner akene ko fungole tirati libanda azombanda moka bando tungiso libanda oliembanda libanda ya ko tungiso bambanda oyo ba uti na famille mobile non o baza ba ndeko na ye bangonde ba komisaka mwasi ya ndeko adversaire. Bandeko ya basi ba belle sœur ba komisaka basi bandeko na bango ba adversaire ba komisaka ba mbanda na bango ka toloba. Alors ndela otolo ba ke Bible le bi faut différence za na ba o ba sambela kana ba o ba sambela kate na sepele parce que ça na maman moko abengi ngai atubeli
alobi mama ele anitu na bengi yo po lokola komi mutu alosambo naloba kaka naloba pona zo ata kimia po basi mususu o baza na kati ya ndako mabala bayebaka ete soki bandeko ya mobali baza kotungisa yo il faut koyeba moko source utaka pa ye moko mobali oyo asalaka ke bamanke mwasi na respect oyo asalaka ke batuka to batungisa mwasi na ye alobi nanga boye mama ya solo biso to bato oyo yana biso mobali to mona ke penza lokola donc moyen te yana biso mobali azana mbongo alors yana biso ninga azana mbongo biso nyonso tozeka kotalela ye libote mbato otelaka andiko na biso ya mobali po aza na mbongo tango azwi mwasi abali mwasi akomi kovanda na mwasi na ye moi makambo c'est vrai échangeaki tango azalaki ye moko na tango akomi na engagement c'est qui est normal mais biso bandeko tomonaki yango kaka normal te tozomona ke yaya fa pesa biso ndenge kaka tozalaki foto vivaka ndenge wana mais changement moko ekoti na kati ya libota na biso mais ce n'était pas ça le problème maman yaya na biso azaki yaya mobulu yaya oyo mobali wa lingaka base oka kotiso ki koto na gauche direct ekiti aki na droite ekiti aki na rond point ekiti même avant bala yaya zaka mobulu tango abali mobulu eze ko continuer siko yaya na biso alingaki bakakma te ke ya mwasa cheke bakakma moko boye mwasa saka to bazuwa to nini alingaki liberté na ye akaki toujours azala na liberté abimaka ndenge alingi azongaka ndenge alingi alalaka même libanda sikoyo kaka ya na biso wana asalaki nini akaboli biso na mwasi na ye yaya ye moko akaboli biso na mwasi yaya ekobisa biso ke boyebi donc nazaranga moko c'était différence ko nazala mwasi et puis mwasi na ngai azolingalinga te boyaka ya kananda ko nyonso mwasi na ngai azolingalinga te na bimisa bambongo tout le temps yango na ngapelo ko naza boye na mwasi na ngai nalingi pete boye na boye tout ça nalingi ta en tout cas bo doser na ko na ndako boye na nde boye ka liso te bo mekana ko doser moi ba dérangement na bino pesa ka penza te ninga za ko na en tout cas mwasi na ngai en tout cas encore olinga te azolinga te biso pe totali ya bon mwasi to alingi biso te alinga biso te le kamunini biso pe to lingeli ya bu to sali nini toche ya musika na mwasi na ye to tiki na ya na mwasi to tiki ba musika bo ba venda na bolingo na bango lokola ye mwasi ya ya lingi biso te lokola mwasi ya zo sepela na biso te ba vanda na bolingo na bango ndako na bango pe to kelisu te tozaki bande ko na basi to akipemisa to salele pe likita to bito ke pesa na ndako na ete to ko nyata pe na ndako na yesu te to ko kende pe kuna susu te abela azala monde santé to ko zala su kuna te to ko kipe ba molisu te nzoka nde yaya ye moko ache distance entre mwasi na bandeko po azala na liberté ya kosala makambo ye moko alingi nzoka bandeko bakanga kanda na motema bakangela mwasi ya ndeko na bango kanda tango mwasi ya ndeko azosala bazuwa ye ndeko atelemi mwa ke kopsa Marlène alikisi Marlène pe bazuwa ndenge nini Marlène ngana bimate Marlène ngana sabote ngana mwana ite mais c'est quoi ça Marlène nso kufundaka Marlène donc likambo ba ta baswani mwasi asala ka mobali zo eza normal mutu mota lingaka na likemba na yake na robali ngona batu mibali azala kate mwasi asaka zo eza normal eza na cadre bolingo mutu so lingaka mutu na asala ke jalousie eza normal depuis la nuit des temps eza bongo mwasi asaka mobali zuwa mobali pas asala ka mwasi zuwa mais tonton oyo akenda toujours ko diaboliser mwasi na ye soki mwasi asali mwazuwa ye wana kipa bandeko bokena ko lobela ye ye mo ache distance entre moi c'est na bandeko mais ce qui moi ça salizwa bokende ko lobela ye yazo mona ngande ni ngala ko bimate ngala na mibale o te ka kutinga na pauvreté ngala mibale ka kutinga na zabia ate ke oto bani na passe na ba pauvreté mo boy non pona okela ka ye kaka ngala mobale bandeko peta ba mona ya pesi fait vert ba mpe ba ki e boni boyeko nini yango tika ya na biso likambo nini so mono za lesta nanda ko bimi okena yo bebe basi ebele ba libanda eza moto e basi ko ba libanda o ba luka mibale bazo ta mibale aboye
bakaze bango baza ndenge yo zabo yo mto vanda na canapé ozota la télévision wa bata musala ba ose elonyos mobala boyo ozwa wapi ya bo onde mobala ngona mukila ka ya na bango ya boyo ozwa wapi ndeko pa tali azo pesa pe na mobile ne rapport ke yo za mukolo ndenge yo za mukolo ngai pe na za mukolo cela veut dire que bandeko na yo il faut pas respecter nga ndenge ba respecter ka yo mais bandeko no bazo respecter nga ite pourquoi bandeko no bazo kogangela nga neti naza mwana na bango to nazaleki na bango oyebi te ke bandeko no so ba manki ba respect directement ba manki pe respect po naza mwasi ya yaya il faut ba pesa nga place ya mwasi ya yaya bazo pesa nga place ya mwasi ya yaya te yo ni nango boy yo kutaka na bandeko na nga tozaka bien yo zo kabona nga na bandeko na nga nini tika bango entre temps ye moko ya bifunda funda ye mutakenda kufunda tout ta mwasi et puis abandeko na ye mo likambo ki kufunda mwasi me ya mukolo ape na mbongo so likambo ki kufunda pa bandeko na ye bandeko be basaki pe motema pe moto basoni sipe semeki na bango entre temps mo ambisi bango boya kana bino te bobenga ke kutu te po mwasi mo alinga ne batute alinga kabino te bino pe bobeteka kara bobeteka ka kipa ka kokolo po azala corriger nzoka bandeko nanga mwasi ya batu na kati ya ndako oyo yaya zo sala oyo mobali nazo sala kokende ko diaboliser pa bandeko na ye kokende ko kosela ke makambo po ya ko kaka ko bimaza na liberté mwasi na kati ya ndako yeba makambo na te mwasi azaka na susi na kati ya ndako po na nini nga na basemeki nanga toyoka na te po ani basemeki nanga balinga otanga te na boti na kobota na boti bana mibale basemeki atako ya kotala nga likambo nini onga na sala basemeki atako ya kotala nga te problème ngo nini na basemeki etungisaka e soki tokomi place na lobi ya kosambela pa ndeko mwasi oyo elakisi ete ndeko mwasi oyo avant ya banda kosambela boye ye pe abalaki ntango akomi na oyo libala ndeko mobali abandi pe kotungisa ye ndenge ya tungisaka mwasi ya ndeko abandi pe kotungisa ye abandi pe kokisele ba crise ya jalousie ndenge ye pe bandi kosala pona ndeko na ye alors tango amoni pasi ya libala wana eleki aye kotala bi nga pe na se comportable na mwasi ya ndeko na nga me ngai kutu pe eza pe yaya akakopesa ba rapport ya mwasi na ye yango tinda keto ina mwasi na ye yango toyokana keto lobisa mwasi na ye te aboti bana mibale toki ata kotala ye te mpona nini parce que déjà mobali na baki alingaka biso te tokenda ndako na ye tokende kosala nini bandeko mwasi amoni ke bino moboyebi ke mokili ezaka mwasi soko azosambela eza mpo protéger libala na ye boyebi yango bien mwasi azosambela eza mpona libala na ye mobali nanga tika mobulu eya na basi akendaka na église amemaka mobali po mobali atikaka kindumba po ayebike mobali nanga aza ndumba makasi soki nasambeli te mobali oyo akokenda kotika nga soki nazomena église te mobali abandi okende na kindumba alors mpona mobali nanga alongwa na kindumba po mobali nanga azala bikende akende gauche droite te nakanga ye na nzela ya losambo yango basi mosusu bamemaka mibali na église par la force azokende na mobali na église po alingi mobali asala nini ayokaka liloba nzambe epekisa ye kosala makambo ya mabe ndeko oyo alobi bon nakota nzala losambo pona sa nini nabatela libala na ngai ntango akenda na losambo babandi koteya balobi olingi basala yo te kosala pe moninga te eza na bato mingi lelo mabe ekomelaka bango po bango pe basala bato mosusu mabe eza na bato mingi lelo misala na bango ekufa po bango pe baboma misala ya bato eza na bato mingi donc baexemple ne bande kopesama abi mokolo mosusu mama moko aye koteya bango na église mama aye koteya bango na église mama ayebisi bango ke soki olingi ozala malamu na libala na yo kosala libala moninga mabe te koyina mwasi ya ndeko na yo te soki ozoyina mwasi ya ndeko na yo azala ndeko no ya mokolo to ndeko ya leki me soki ozoyina kaka oyo aza kaka mwasi ya ndeko na yo oza koyina ye yeba ete yo mpe na libala esiko kozala ata lelo mabe ekomeli yo te ata lobi ekomeli yo te ata ndele kokomela yo soki erate yo ekokoma mpe na bana na yo parce que bakoko baliaka manga biso ndele toyoka mino na biso ngai
Abi maman wana tango ateyi, maman wana ateyi, maman wana ateyi. Et côtier. Mais ba comportement oyo on a ça la Marlène. Nga peut respecter Marlène te bien que ça moi c'est yaya. Et ceux qui a coupé sa rapport na soma ka Marlène ma bé. Et surtout que yaya za mbongo. Marlène babali a za de l'autre côté. Marlène babali pe famille de l'autre côté. Famille na biso na ba famille à Marlène. Biso to ali kolo ba Marlène bazana se. Na zo komona Marlène pamba. Lilobe côtier, mon commissaire l'habité. Il faut na mona Marlène, na solo na Marlène. Na poser des questions. Alinga biso te pona nini? To sala nini po ina biso? Alinga te to na ndako na ye pona nini? Ye akuta biso na ndeko na biso. Pourquoi Marlène ya ko kabola biso? Aboti courage. Après avoir koyoka liloba nzambe. Pasteur ateyaka ayokaka. Mais maman moko ayaka côté d'église. Mater maman la mutela musaki. Aki komona Marlène, alobi na Marlène. Marlène. Lelo na yokota la yobi Marlène abota bana mibale. Ba kenda ta kota la bana te pona ba rapport ya grand frère. Ba kenda ta kota la bana te. Marlène na yokota lo lelo na ngito solo la. Ndenge na yokota lo boyo. Ngala koma ko sambela. Ngala lingiso ba problème te. Yango na yena na tuna oli boso po makambo avant ko bongisa yango foko yeba ke likambo ekutela ki wapi ya lokola pota avant ko traiter pota bazorana nu basokoli yango basokoli na alcool apo ba ekocha ba mesh pona pote sani pota ekaoka yo oyo kokota libala yo kuti biso na ndeko na biso mobali tozalaki bien to vivaka bien banda yo kota libala biso na yana biso to kabwana tozalaka sona yaya te yango to yaka pe kotalo te poto kangela yo kanda na ngo boti ba nomi bale to yete parce que ya na biso ba ke yo linga biso na ndako oyo te yo linga biso te po biso to sala yo nini yo yie na kati ya libota biso to yambio to bali yo oyo ko kabola biso na ndeko na biso pourquoi Marlène ndinga na kaboli bina na ndeko na bino na ndenge nini tata mwasi abengi tata mwasi ngana zakana pasi ya komona pona nini bandeko mobali na ngai bandeko mobali na nga balingaka ngate pourquoi na boti bana mibale ata tata mwasi moko te aye kotala bana tala lelo azotala bana bana basi bapusani esala yaka kutu pasi pourquoi batata mwasi ya bana balingaka bana te pourquoi bayaka kotala bana te soki na lobi ya na bino ya tika bango soki balingi bayaka kotala te yoki bayaka kotala na makasi yo za posa bato kotala na makasi abi quoi abi oui ya lobi ke ya na bino lobi na tika bino na benga bino te so na ngina sala kimia na libala nanga na benga bino ya alobi mobali ya ebisa na mwasi na yeke soki yo lingo sala kimia na ndako libala na yo oyo bande ko nanga tia bango musika ko benga bango te ko mesana na bango te po ba respecter bo sala bien po fanda bien na libala na yo malamu bazala musika ya na bino muto ebisa ngalo bina ngake nazala musika na bino na benga bino te pona zala kimia po boza batu ya motungisi po so na sali bongo te boko tungisa ngala ko vanda bina libala te ah bon ya lo baki bongo oui ya lo baki bongo Marlène na komo sambela kaka mobali na yo wana za ya na biso pa lo bana biso boye yo za mwasi mabe yo linga biso to na ndako te ayebisi pe na biso to benga kayo kutu te to benga kayo kutu te to calcula kayo kutu te poza mwana moko mabe oza kaka bazua oyokela kana biso bandeko na ye zuwa olinga kuta pesa biso pe mbongo te akabela biso te donc soka pesa bien bomoni na la pesa no bo Marlène ayebite ayeba pete donc mobali ye moko asali zizani epa ya bandeko na ye na mwasi na ye mobali donc ti bandeko bazo manquer mwasi parce que mobali muto apesi bango autorisation wana ye muto apesi bango nzela wana po ba mankaka mwasi na ye pourquoi parce que aza mobali ya mobulu lokola aza mobali ya mobulu amoni ke soki mwasi na nga na bandeko na nga baza koyokana nga na ozana kimia te po ekozala soki mwasi akikolela pa bandeko na ngai ke mobali asalinga boye bandeko bandovandisa ngai alors il faut na kabola bato yo
côté on a le bima B, côté on a le bima B, nde ba diviser pour mieux régner. Côté yo ngala za na katikati, bango ba yoka na ate po ngala za na les na za na kimia. Yango na ngana episa bino ndenge ndeko wana lobi na ngai mama ili anitu bande ko ebele bazaka bande ko basi balinga basi bande ko mibalite basemeki balinga basemeki te tant mosusu ezalaka te ke oza na volonté ko linga semeki te mobali ye moko mobali ya libala ye moko apekisi na bande ko ne bayoka na kana mwasi na ete diviser pour mieux régner pour avoir ça la makamune azana liberté pour aligner au conseiller ya ça la moi c'est likambu moi c'est qui na famille o ba c'est aligner le kwana te yé mo kaboli moi c'est na bandeko. Alors c'était juste pour vous dire que tango mususu mutoko zakaka c'est meki na ngala zaka mabe c'est meki na ngalinga ngaite ba c'est meki na ngaba batu mabe oyebite ke ba c'est meki no po ba koma na niveau ba komi ya kolinga yote wana po ba koma na niveau ba komi ya ko respecter yote wana po ba koma na niveau ba komi ko zo bota bana bazo ya kotalo te mobali na yo ye moko motakabola bino po asala nini asala mobulu na malamu diviser pour mieux régner yé moko ina division entre moi c'est na famille côté moi ça zo souffrir famille koto ba ko souffrir comme tel parce que ndeko kenane kota la bango un fois par personne bango ya pas de souci mais moi si nyoso na katenda kwa libala alinga kaete na katenda kwa libala na bien na basemeki na ngai batata moi si ya bana ba papa leki ya bana ba papa kuluta bana moko ba ya kota la bana ozupe bana utindi vacances pas batata allez chez les tata et ça la rappelle bien mais oyo yo zaka kaboyi na bande ko mobali bozo kanate et ça la kabasi ya mabala pasi bande ko mibale bota la ngai bande ko mibale bona ba comportement ya boyi pour poser ebelé au moment là que moi c'est quand on a bande ko mobali te foti ou te pas mobali ye moko mutena na division na kati ya libota akomo kosi la mwasi na ye makambo akosi la mwasi na kati ndako makambo mwasi na ngaza mabe mwasi na ngaza nzua mwasi aza c'est normal moi ça c'est la mobali na ezwa poza ya ye asa zwa te pourquoi zwa c'est normal et c'est normal moi ça la zwa il y a pas le mal ce que moi ça zwa mabe eza wapi to boya kande so comme extrême mais so moi ça c'est zwa non eza mabe te ya kalika mabolingo te muni so balinga basele kezo na amitié kutu ozo sela mutu zuwa moninga na yo mikolo komika na ebo mingi ezala kanango diviser pour mieux régner mobali ye moko akaboli mwasi na ye na bandeko ye moko mobali akaboli mwasi na bandeko po asaka mobuli ne malamu po azala tranquille asaka makamune muto ya kolobelete muto ya kopesa conseil te yango na bandeko na bozo tala ngala mukola lelo bandeko basi bwana mabala soko oza na ndeko na yo eke ndeko na boyoka na kate ndeko mobali no boyoka na kate mama koche na mopanzi te solola na ye yebisa ye solola dialogue est important. L'isolé est très important. Solola. Solola na semeki na yo. Kotika semeki nengwana te. Soko mundi bande ko mobile no boyoka na kate kotika bango bongo te. Oyebite nini o mobile ya salobela bango. Oyebite mobile alobana bango nini. Bokaboni muso ezabo ba semeki na ba semeki. Nzoka mobile mo akaboli bande ko na bande ko. Diviser pour mieux régner. Neti papa oyo, mobali oyo. Yé moko ati division entre moi si na ye na bandeko na ye. Moi ça zo souffrir na motema. Bandeko ya mobali na nga, ba semeki na ngai. Na boti na bala bazo kotala nga te nzoka ye mo akabola bango. Alors ba papa ya boye baza ebele. Yo mo sali bala zo tala nga. Ko yina bandeko mobali na yo te. Bandeko ya basi balinga basi bandeko mobali te za ya solo. Mais ope balinga ka bazali. Mais ope musuba ko ke balinga te mabe wuti wapi e wuti pa ya mobali oya bali yo ye moko ati ye moko. Aina division na kati ya libota. Soko ozotala ngai ndeko ozotala nga. Lelo dimanche ti mokolo yenga mokolo ba Kristo basambelaka. Soko ozana ndeko ya mobali na yo. Ozana semeki na yo mo quelque part. Eke semeki na boloba na kate. Eke semeki na boyoka na kate. Bota courage. Benga semeki. Tuna semeki. Lobanga na mwasa libala bobalanga. Na salabino nini poto koma binemi. Yo pozo tala ngai. Soko kanaka te na ndeko ya mo na mwasi ya ndeko na yo to na basi ya bandeko na bino soko talinga lelo mokolo ya yenga bo dimanche na kosenga pe na yo
benga mwasi ndeko na yo bo benga pe basi bandeko na bino toza biso na bino toza bambanda te boza basi o biso to bali bokoti na kati ya libota toyoka kate pona nini. Le linge sale se lave en famille. Mosusa ko biso ke semi ki na nga yo sala ka boyo sala nga boyo on a benda nzoto yo se comportable mais bo so kana o balobi les linges sales se lave en famille. C'est important. Kolala kolamka eza habitude te. Ya lelo to yebi yango. Ya lobi to yebi te parce que la vie ne nous appartient pas. Mokili eza nzambe. Bible lobi que l'amour supporte tout, que l'amour couvre tout. Voilà, on a dit que son abîme kola lelo yango. Babela mona wa mutu wa mufa wa teleja. Babela mona wa mutu wa mufa wa teleja. Ce qui baza côté ya mwana ya bateau baza na bomoy. Yo okufela baboti profiter pe na mateya. Ya baboti wana po ekosanene ekosunga yo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambi kalusa kumuna. Nzamba nimeshini bana betu bonso. Bon dimanche. Bye bye.